Thérésia comme une sungi au pandi jusqu'à ce que bandeko ba comme ko écarter parce que qui sont sur les makasi ba bien ça prive ce qui vit à tourner que pas belle vie te ponga mon bien ça belle vie à tourner lo ko na penende swanga makasi na likambo belle vie bona binda kwa belle vie na ubenga yo mona nga pendenge coup de chapeau pas présent kala bina papa na biso mari nde tout monde bon ba c'est l'exception c'est moi kitoko so famille de beauté bomanga ba kuta biso na belle vie pour famille beauté salama pour biso tozala na belle vie ngana bandi ko tourner na belle vie ça non film top vision biso mto bandi ko tourner film belle vie TV biso mto bandi yango ah bon si film nyo c'est ça ma belle ça la 30 films Teresa na tous les 30 films et puis ça m'a émotionné surtout que biso to melanda ko mayo bima na gelem ba servir biso mayo ça mata ba quotité ta na keite ata lobby kuna keite na kenda déjà au moins est-ce que motema mabezo biso nde yango yo okay na lingi ka ngai nde nazalaka ba e comme tout amtu mususu yo lingi ba longolo wana te o lingi yo kindaka kozwa nde mabe yango to za ebele ngande na zaboué ba bengi singa na palais présidentiel na simbio na liboko na komo kena sans invitation na kotio qui lelo eza ndeko belle vie abenga ki sila mama bengi yo c'est que maman a besoin sila pour jamais befia ko yaka ke sila ba bengi yo te nga mama benga yaka to ke to benga ngo ko pa drogue ali de notre shoga dans une émission à lobby équipe où maman a sélectionné mikolo des meilleures équipes il faut toujours azalana bango pour ba ofongola mitema ke ba o bazala ki sima mitema na bango takia ko kanga na landa ke émission na ya shoga na monyo esika mota débordaki te shoga lobi mabe ezaki ba question ya chroniqueuse wana ba réponse ezaki ya shoga OK na monaki vraiment place à déborder qui toi finga ki mutute nga na ba continuer ngo susu na ba cook abakuk penza tombo loboko na tomboli o kaka ba famille bota basalela nga réunion wana na kati ya groupe de maman bazana ya WhatsApp bango nde balinga ngati ke baloba nini moi motema maboba l'accès pas na fa mon enfant non tout na sala nini na ba te moni et tout ça la rassemblanté et tout ça la rassemblanté au kufa likola semblant Hollanda tout ça la semblanté donc batu ba la ki sa en na bango penza envers yo na tombe le boko nga likolo ka baba cook OK so na sala be vili kambo nzamba lola piniranga il faut imposition il faut na senga pardon na télévision na senga belle vie pardon na télévision ce qu'on a lingana ba mabe wana pona sengela ngo leki na nga belle vie pardon belle vie dans matanga je crois bien semaine tout ça un petit tour kuna les jours il est sorti belle vie qui na matanga bisoté belle vie qui tellement matanga nga ko fela leki ala nanga stima leki nanga propre ya moi tata nanga ya mama nanga bevia ya te moyena kipe bango izate nga komi bongo yake wanga na ye peut-être dans une occupation ya dans une occupation te ayaki te bazong sala mabe na mabe te nga na ozongisa Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tsala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana ngo asai na bomo nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango na ye bayekolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba na ye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai.
ezali na problème ya mokanda to reprise nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango nayi témoigne monye na nzambe ya ozana ngo azali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na Papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé, eza nango naturel. Mwamba papa, wana makasi ya ba papa Tanga bio, isuki sae, pommade élargissante. Pona ba papa Pirito, voir clair. FD purge ba produit à Maison Kati yango wana Kanga. Maison Kati a même le biso ba produit naturel ya bien oye ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est Strato et Babango avec Yves I. Parle de temps de faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo D140. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Nabiso Theresia, Maman Anna, il y a Anna Nabiso, tous les années tout cela m'a belé par rapport, il y a pas voyage à Dubaï, par rapport, il y a actualité, par rapport, il y a Oezo Lobama, on a CC, na Oeza, Lelo, na Facebook. Dans les réseaux sociaux, sur la maman Anna, l'artiste comédienne, bien ça communément maman Theresia. Merci na Piro Mazalana derrière la caméra, merci na Poupon Dibo na Kata Canada mon ami, en tout cas Bambote Belé, merci na maman Emeline c'est monté mais tous pépé l'embêté maman Likilemba, Billy Fumuka Fondation, Tosunga, ba Vevin orphelin et na Bosanité Gan fait propre Jean Robert Kalala, le savant de l'RDC la Foskati Motema, il y a maman Abisso Nicole, maman na parfaite na Kata Paris. Et sans oublier, il y a un Kati, John Lubila existe Belé, qui c'était mon fité, mon ami privé, Mambo Tebele, Papa na Owen et Ruben. En tout cas, on est toujours ensemble. Voilà, tout ça comme d'habitude. Parce que les arbres à fin de l'année et puis tu as bilan par rapport à Moussala Naï. Moi, Anna, bonne santé Nayo. Et puis il y a Moussala Nayo, disons, j'allais dire par rapport à groupe Nayo. À ce net moment, mouvement Ezokena. Merci Yves. Merci. Moussa Ezokena bien. Ça c'est bien. Par la grâce de Dieu, Tozali, Tozokobaka Malembe, tu es scanzamba au komisabiso. Ça c'est bien. Alors sur le Lelo au sala bilan par rapport à l'année 2022, au Kanaka au sala na au salité. En fait, tu as positif ou négatif? Moni ndenge to sala ba bilan na biso yo tango osobika ke ti fin de année fo simba ozomona mais on nzamba a bombela ka biso eza ba surprise mususu na ko ba ke ndé eza boye banda année banda ki ti fin de l'année eza négative mais nzamba bino ekozala boye donc na maele nzambe biso batutoko ko kisa yango te donc ndenga na kanena sala po na bilan na ngai ozotuna na groupe na ngai to en général côté en tout cas nous faisons bien ba idée faisait bien mais côté groupe na ngai ndé mutu tozwa ki moi faite muke ya chante wanda ko lekana to stopaki na no janvier ndé tozozongela. OK. Et stopper est-ce que au moment où on perd des bana toujours fidèle. Oui, to kenda ba ya ka répéter chaque mardi. OK. Alors Lelo anniversaire na utozala c'était la semaine passée, tout le monde qui a souhaité une musique, mais de près, en fait, les jours anniversaires, c'est comme si va répondre qui vraiment té. N'évitez pas écouter qui na mariage coutumier yenga pe ba qui pe beleta, ce to tangi néanmoins ba 6 ou 7. Yo ba kimi yenga pe ba kimi. Ezaki nini? Ba kimi té. Kokima c'est trop dur jour en écoutant qui ba fête misato. Ah bon? Écoutez une fête d'Angaï, écoutez une fête à Yenga, écoutez un anniversaire à Mona Cardozo. Le gars à Mona Cardozo, banda qui est Nathan, baduni bakenda qui kuna, ba comme il fatigué, dans la tonga tu es tous fatigué, bamsou tu es malade, bamsou qui est pas frère Nangaï Yenga.
anniversaire to bandela ango liba les eloko moko ya honorer moninga donc il a préféré ba o baba qui to kene na mariage ya yenga ba senga ba excuse maman bakata senga ki excuse ba te be ba s'excuser qui en tout cas liba les aka eloko ya mbala moko na vie mobimba et sengela ki ba ke honorer pinga sone ba ke eza mukolo ya mariage ya yenga nangana chamko na fête nangate nazaki déjà surprise yo ka na be epse bakata bite a jour ngeza mukolo fête ya yenga non ça na wuti kuna na yeme na comprenez que bataille fatigué. Voilà. Par rapport à la mort, il y a parti ces landana awa et puis là je tiens à vous signaler qu'on a besoin de plutôt j'allais dire DiCaprio attends ça l'accident c'était avant-hier na moto voilà bah tout est dans moto cas à ce moment dans l'hôpital moi bah soin n'habiter ceux qui reconnaissent bisali le banini par rapport à accident comme lui. En tout cas DiCaprio a mon sang ensemble. Et là on se comme la biso nzamba e bango et là on monte ko la biso nzamba ba ki ba kité donc nzamba e bakango a tenir ka fort za moi na nzamba bondelaka loko na nzamba ndima kité ke liwe comme les jours accident tiki na bo moinanu en tout cas ndeko na ngai zalaka makasi za nango accident la mutunyo surtout bon to lubanini eza mokili ya nzambe ngana bana batu parce to vandi onde eza ya biso ata libanda na eza ya biso te eza ya nzambe na ko bimaka libanda na kuwe na kei mais so na kei na tamboli na komi esika na zo kende c'est que nzamba sepela ki na kende voilà DiCaprio kaka aza makasi nzamba batela ye surtout sengi maona nzambe ngolo nzambe saliko na ye abomba ye. Par rapport à la mort, tout le monde bokundi bande ko belé o bakufaki na sima ya Caporal Moruma et en fait bino moko artiste, vous pensez nini pour la Caporal? Tout le monde famille bien que famille le baki basé la nanu bakunda mais moi démarche on a payé maman na univers na bino moi ko sanga na te bakunda papa il y a cela 3 mois déjà azokunda maté est-ce que cotisation bozo sala ndenge bosala pour na bande comme susu to bozo ki pena nous te poza mutu akala na ko ndeko mo le baki aza mutu akala si to bosana déjà n'habite tam subiso to yebite mais quand on ko informer mutakala te en tout cas il faut ko kundandeko en tout cas wana penze ko bongisa minanga te et bongisa mina papa masumu ba mikono na bino be boko pesa pe papa idée ya ko moni eloko neza ko kunda mutu waza comédien mobimba pe papa ou sala ki biso to yokolanda ka ligne ya musala ngo donc il faut to simba les actes que pour mutu akala to mutu asika na ko bateke ngane ti ndenge papa masumu to ba mama bolingo ba banda kala so le lozo likambu to ba ki aza mutu akala ba mama linga non to ke to soutenir ye poza mutu akala biso to landa kinde bangu to ka ke sengonde tongo mama za ko sala po to ko sa musala ngo po so zaki musala zoba tongo ba musala ko mabebo to ke sa mais tant na sepe na sala ngo c'est que le que musala ngo za kitoko na ko sala donc soki papa ti le lo kunda mité na osenga penza na hiérarchie ko banda likolo kuna na ba konzi na biso si s'agit à ko pesa biso panier circuler to kunda papa pe na honneur et osala bien soki ti le lo vraiment azo za toujours na morgue et ça sonne na biso ça vraiment sonne na biso le quoi famille monique souke kokite to se na sengi na papa masumu na sengi na CG oxygène ba lekisa panier wana to bunda to kunda et so babika bacha panier lelo bakati monta mo boy a comme samedi ta kundama. Voilà, merci. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibilombo te na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza qui sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72. Voilà, je pense que Bolandi ndenge maman Theresia Anna a solo na biso awa. Ben donc to ko taper na moi sujet moko ezaki primordial pour na biso par rapport à voyage à Dubaï oyo lelo et dérangé et c'est PLCP bande comme Moussou et ça y a aussi tant de polémiques, tant de débats au lelo bande comme Moussou pour maîtriser en côté. Éviter pembeni ya maman Olive Lembe, est-ce que maman Theresia aussi déjà a voyagé ensemble toi aussi à Kenda pe ngakati? Na Kenda ngakati plusieurs fois et puis na voyagé à Dubaï à Liboso. Dubaï à Liboso. Alors par rapport à Dubaï à Touro, est-ce que moi beaucoup chez Nezali pour ma maman pena bazongi na aussi la zongi puisque zongi Gabriela zongi maman ta bazongi gitu quoi était pembeni ya maman bat bazonga kaka bien donc et pas maman mutazonga ya les atena lo ba eloko bat bazonga na ndinga mabina baka pembeni ya maman mona lia nuku na kata pondote ozo mona maman po pesa servi mona biloko soki za moto ozo fufuna ya fongoli biloko boye moto efungwa mi ebimi po mona lia na kimia donc pembeni ya maman Olive mutazonga kana olela zate eza na kisasa eza la voyager nayo eza la bengisio rendez-vous na yebo kutana en tout cas soki ako pesa yote mais gentillesse na déjà ko yamba ya mutu eza voilà même mutu mususu ako pesa biloko ko lia mais atuki ato lié oké na pasi mais maman Olive akoko pesa te asekisi okaka omuzumonika ki oui maman yo aza maman moko ya kimia maman mo boyambi ya bon polo ba catholique baloba donc ozonga ya batu o bazongi Dubaï et ça rende moto zonga biso peut-être kenda ka Dubaï maman sombela na mutu kolia munene wana asala neka ka sena bondinga sena biso donc soki lelo tobi ke si la ke pour la deuxième fois c'est que zonga mba bibali mba liboso maman sala ka ba biso ndenga sombi bondinga sombela ka biso bato bazana biso ba télévision minene sombaki enveloppe apisaki donc ça ndenge ya maman moyen to longola motemo za nango ezate yango moina lubaka na batu soki muto aza pembeni ya maman azaka o demeurer motema mabe c'est que ça ndoki c'est que ça ndoki donc muto aza pembeni ya maman Olive fa copier po o mona bolingo azaka voilà donc mutu fa copier bizali liwana so mona ndenga yambilaka ye kutu mutu ya mbongo ebele ya oyamba batu na esengo na bolingo bongo biso to lukango c'est que photo copier bizali lo azana mais bango ba beti ndela ba bien mbela que ya bango et l'équipe ba Dubaï nyos coup de chapeau so ya bango de l'équipe Dubaï nyos mutu amimaki bango ezaka lokwa to botam na mama moko c'est que to aka bilongi kokana c'est que to aka bilongi kokana so ki ya bango de l'équipe c'est que maman na biso ka bi bande ko so bana suka balia mingi te si bana suka balia mingi c'est que ba pe bana suka te ba o ba ya pe na sima su bazali et pour maman lo bana bindenge na benga ki yo boye to no benga balinga msusu epesa kanda te epesa zuwa te to monoka normal parce que ezaka ba comédien de motu fierté za biso so kinga no yoka mutema pasi po mama to pakenda ki to Gabriel c'est que nazana bolingo te osomona efona sepela po tonga na kenda ki nazangi na sengo ndeni amoningo kende po zono ko ngokanda non fona monongo normal voilà il faut monongo normal alors à l'époque dans la bengaka maman Anna to pe bande ko msusu na téléphone pour na website que aux gens en voyage, aux gens parmi bateaux, tu tiens la liste pour qui voyage. Papa Dani. Ouais. Ils arrivent dans de belles vites, tu peux. Quand on est des cas belle vie de quoi il pas maman yanguanati. Pour tant on a biso tant on a si je me trompe pas, tant on va benga biso poto kende Dubaï on a belle vie on dirait on a voyage mon à Brazzaville. OK. So une beau sanité. Numéro ne bandé collé kanate. Numéro belle vie bandé collé kanate. Ti papa n'écoute tozo luka numéro belfie zo les canate nde ba ko pesa numéro ya ndeko na yemo kazaka numéro ne ya Brazzaville nde ba bengi belfie zongi donc biso nyo surtout o bala c'est parti nde yango na belfie de ko kende pemba la moko na ndenge pe mama sepela ki na epe azuye pembeni na ye déjà te que avant biso na belfie azaka de ya kuna tete c'est faux
koke nyonso yango wana mpe ndenge ekendaki basila mpe baye batikali pembe na mama Belvi mpe atikali pembe na mama banjinola biso so tokendaka mbala moko maintenant mais sila ayoya na nsima Belvi abandaki mwa liboso kinga kati et puis voilà sila ina biso nyonso tu na oloba bien biso tu baponaki biso avant Dubaï mama bandaki kobenga déjà bato bokende en tout cas mama isa motema na ye alinga pe ba comédie bazala ndenge bato nyonso tu bazalaka oka comédie azolela bosa ba télé réalité moko bo comédie mo futa ndako mo bikok comédie mo boy na boyi tam susu na motema na ye na bolingo ne abandaki komona ngo pasi tant que mama yango moni asalaka initiative moko boye po yazani muto ba initiative asaka initiative mo bandaka ko benga biso na bureau nga avant Dubaï na kenda déjà papa dani na signé na zo bambongo. Oh maman bengi bokeye bo signé bo moi quelque chose donc autant enveloppe ngo boyete wana zaki première dame tatango a commis première dame honorée azo salango mais wana tango ça non toke Dubaï ti ba obenga yo keye ne pas papa Dani bureau na ye o commis papa Dani albita na maman pèse moi quelque chose yango o liena bana o futa moi ndako o merci et ça maman merci na zongi wana avant ba Dubaï. OK. Après Dubaï ekuya maman passe ali triage na ye ayambi biso avant notre que de nord Dubaï ayambi biso na gelem kuna na ndako na ye et puis ça me moto surtout te biso to melanda ko mayo bima na gelem ba servir biso mayo so maman ba quotité ils ont moko ye ola ka maman olive wana ete que maman ta pa quotité mais ça te que mutu ba quotité biso to kenda gelem wana maman invita biso kuna ba biso to ke Dubaï to koma kuna to melima ya ndako wana ya grâce. Mais oui. Ko fana na mosa mokonzi. Putana mokonzi za bénédiction. C'est une bénédiction oui. Ce qui ndenge za on atako to ye moko le père Raïs abima ite po mona biso mena ndako bando mona ke bapa ya bali banda. Voilà. Isa ngolu papa. Ko affranchir ko simba porte kaka ya lopangu ya mokonzi. Ah ya et puis ça même comédien va ebele là et puis ça melanga ina mona ngo ngolu lelo soki atana keite ata lobi kuna keite na kenda déjà mais ba karta yo za susute te ba karta ngandeni moya ga susute mona après Dubaï to kenda ba kinga kato zo ba biloko ti OK to kenda après Dubaï to ke mingi to zo ba super to zo mambongo to zo lo ni to kenda ka après ne pesa bato ba okendite to ba comédien combien au moins ka motema mabezo abisonde yangoyo. Okay. Na lingika ngai nde nazalaka nzoka to bato bena ba fin fo ba comédien bazali ngana zwa kiso na biko batela ngote na sisi yango ba ekomi to mutu mususu yo lingi ba longolo wana te olingi yo kindaka kozwa nde mabe yango to za ebele ba mususu kutu no ba luka ta mama mona ba na misu na mona bango te e bonga mna kenda ou bien 5-6 fois. OK c'est que na béni mais souvent bappelle ebane ko yana nzela Bellevue pour na obenga bino après ndenge lobi à Dubaï mais na ko cause dans beta na lokuta te Bellevue après Dubaï si je me trompe pas ezaki appelle moko na zo pas Bellevue il y a to la tapé ba uniforme si je me trompe ezaki ya le 8 mars. OK akabola so maputa moko boye et puis ça m'a toujours na bureau à papa Dani. Ça m'a toujours na bureau papa Dani to komi to zuba maputa na biso to zumbongo to sama maputa poto kende le 8 mars to kutana to matabis to kende kingakati. OK yango wanaka voilà mais lelo et la musi lelo ba polémique ebele que Bellevue mtana ko benga bande kona liste oyo ya kingakati ko benga batu plus na makambo initiative plus ben lelo komi sila et la musi bateau donc bateau ba plus loin le ba songi koti tandis que mutamema ndeko kuna ezali mutu boye tandis donc voilà et loba mindeng wana amema nani ba mema nani ke tena betika li sono mona biteke nanu Bellevue mema kinga na bi bateau Yves Zela to sakana rapina bilo musuzu to tala apili boso to tala na liboso kanga ndi na zaboye ba bengi singa na palais présidentiel na simbio na liboko na komo kena sans invitation na Kotio jamais vraiment qu'on se le dise et ça matin ce qui lelo ezam de ko Bellevue a benga ki sila mama bengi yo c'est que maman a besoin sila pour jamais befia ko yaka ke sila ba bengi yo te nga mama benga yaka to ke to benga ngo ko pa drogue baloba de to loba na biso ke na biso toujours musu to kutana kuna biso
mais tout ça non tournage to comment c'est kabiso na biso kuna tolo baraté biso bejo to kena o ndeko na biso akufaka chiko pololo to betali solo te yo kutu bongeza te baba série ya nini ya na so basu ba série ya libala ya shuba baso liputa non baso liputa langa pa masala biso na ta kombote ça mabe biso ngabi na mbongo na ba bengi yo ngabi nesi kutu ndeko na bi pesa ta iva ta mbongo na yezo ta liputa kota na invitation to za na yo aboya est-ce que tango koma ki wana lokwa ba benga ki yo okota ki pa mama nako tena kota okota su et puis na kama reta déjà maman sa kota ki okota su sikono tu notaka ba bengi ndeko Belleville simika si en loboko akene ma sans que maman benga et ça mate ama mo konzita responsable aza mutu mo munene na kata mboko donc mutu akokota vulu bana ndaku na ete et puis na yebite bango ne mutu bakenda kuna peut-être bana numéro ya maman biso nyoso baza benga biso par mutu bango peut-être wana coach on douté te baza numéro ya maman mais biso baza benga biso ka par intermédiaire batindi mutu abenginga yangwana voilà osomona voilà mais lelo ndenge si la comme benga n'habite mams lelo ka une fois te kasi te babi pour vous c'est mon gars belle vie tam c'est mon gars belle vie et tam c'est mon gars belle vie et ça na mango bongo maman yemoko if ezambongo na biso te ezambongo ya muto okabela biso to tika keto omoni peta msu maman batu azalaka na ba initiative ya malamu yo sana biso ba komedia biloba le beleki biso to perdre tant sous bénédiction il faut to yé bango biloba le beleki biso ce qu'on se dit c'est exemple muta memi na e batu ka ba kena bango il faut ka biso to ka motema passe nga sila nani Gabriel Kanushipi mama top to buta ma famille bo te pe mukolo moko te muta bota ma mukone bota ma na tane bota ma na famille na ye ana nini na nini na ye na étoile na ye toi ba comédie combien oh maman ponaki Belleville aponi Ginola azui nani maman abiso nani Karine Pala azui Sila azui Belleville ba comédie ba combien to kenda combien na Dubaï mais 25, voilà mais ce que bango ninga za pifona bango e sali ba bengi bango combien de journalistes bozali bazwa kaka Vincent bazui Sylvie Bongo bazui leki nango nani Aisha Okoko bibi voilà osomona bose belé muna mutaza eza nango likambo kisi des likambo chance des likambo ya makila ezali likambo pafuka nde analyse danga tala bina sala ngo lelo ivatana bambi mutu na libanga pa na koma na mutu maman Olivier et non comment na makanisa maman Olivier siko na bandeko batikala ki koseka koloba mabe seki wana longo et donninga zawana tout ça na bite et bon so ndi botika koseka bongo lobi bomoni maman Olivier bengi Belleville to loba nini au moins keza maele na biso teza kwa maele nzambe eza ya bato mokilité voilà bon ce que de totika koseka to lobi bongo ya papa boto ma pu lobi Belleville wana muta bengi bato pour déjà maman benga bat de ma fête parce que mon ba fête be via bengi bat bosu ke bol ba ke maman benga na ki était toti kakotia ba idée ba place ba idée zate voilà biso ne to ngi ko kanistela batu mingi to confirmer to affirmer to pesa un sens mais lelo to tali de notre shoga dans une émission à lobby équipe où maman a sélectionné mikolo des meilleures équipes il faut toujours azalana bango pour ba refongola mitema ke ba oyo bazalaki sima mitema na bango takia kokanga tanga lobi shoga ben yo analyser mon pied tanga lobi nouvelle équipe oyo nde ebongi pena na mama zala bango pas fongola banzela mususu sananga bon na ebité bon na solo la pena Belleville na solo na mama top na solo la pena na Kanushipi na solo la pena Sila Bisalu Pomba Stern Aigle na solo na bango nyoso tu Gabriel bazana mo batamutema kufungwama bazara muto baka net surtout Gabriel akanga muto likambuté soit aux na problème na lobelo pas lekaliki même maman top ozoma muto ndalo ba mingi muto moni si na bo baka si la banga likambo si la peureuse a banga likambo makasi bato ba ebietene ba mona biso to mena yo na lobana bato to uti net to ba plus de 20 ans tous ensemble car lelo te na lo baki na yini muninga ngapona likambo mobu yelelo et simbate to uti musika to komi awa to continuer na bolingo to utena musika na koya teka po mutu mo bolobi abimisi different na kabelinga na salir réputation ya ndeko nanga na sene ba nebele pona lo mo amuke et simbate batu mingi de ba comprendre ngote donc bango so wana bato mitema munene bato mitema munene bato mutema bolingo et lokola
yo sali ONG na yo otienga yi sokonga na commission de quoi yanga te le fond azwaka ba ordre zo te pas Yves voilà ende maman Olive za wana azali mutu azopesa ba ordre et pas bateau ya zo sepela na bango ma équipe na tunyo répondre biso te kasi on a le équipe on équipe no so bango bazali bo benga ka batu na ordre maman Olive opesa bango bon ba benga batu te mais est-ce que au moins c'est comme si bazo seka mutu moko be quelque part ba seka mutu te so ba seki mutu bazaka ka bon na ebité mon motema na ye menga na ebika ke na peso elo moko na lobi na yo et bon so que comme na ba fête nde ba benga batu ba bengi ka belvia benga batu ce que batu ba ke ba benga na ki et talika mukolo mbongo akabila batu mbongo isa ya biso te na lobango mbongo isa ya biso te biso tozo yamba bénédiction te lipambo limona maboko mutu to pambola mutu ana ke liboso to pambola mutu ana ke liboso coup de chapeau pour siko na minute onde na aboyi so na kutena sila awazango kabela quelque chose te so na kutena top oui dozala bongo OK so na kutena po na bengi te so pe na bengi Gabriel tinenga o mona pe ye pe na nini ekomi kanu chocho te okota polo ekoti on les a raté la maman dans le chocho te kanu chipi kutu presque na parlo papa nga pena na ndaka presque na kenda so na sepene loko no ba te po na TV OK so na ke tourner kuna yebi alinga kutu tela kota na chambre ya na so ko toko bimakane loko do so na bengi yebake na okota na zwi na bimi imagine taka mutu batinde biloko na ye yana ngaza ngamo na liaka tetu uchine tournage e yana nana bilo mo batindele ngune utaki Bukavu zo ke pesa no bali loge balia ngana oliete ebe banandako so na bengi so na minute na biso ke kanu shipi ozwaki mo lo chocho na ya oboya bon sko kutu ya muke batindeli ye na soki awaka na Bukavu abengo ke so ba charcuterie wana benga biyane ko beba zo ke tcha na frigo pesa bana balia o mato ça na bolingo me batunde benga ba tchabiso ke loko moko boye eza ya kitoko te voilà et loko moko beza ya kitoko te mais lelo esali pe moi débat polémique na ndeko Shoga et puis koto ya famille Bota moi lelo ko swana eza et koti même na ba chroniqueurs et comme moi ko swana comment on a déjà bande komi balé ko swana o bataka na bolingo abimisi makambo ya kala ngala sala so ba film était pour na $700 et ngai voilà tout ça comment on a déjà na univers na bino ko swana exemple ni bo pesa na baleki bazo ya sima soko to bi to sur la mamu ke le koloza yaya ozape na makanisa bien ya kosunga ozape mama to lo babongo poza na bana na ndako déjà oyebi déjà ko lingisa bana baza toujours ensemble union na izaka force en tout cas ngai na ba propos Shoga tenaki ça engage que Shoga mais na landa ke mission na ya Shoga na munyo esika mota débordaki na ebité na mona nga place moté Shoga lobi mabe ezaki ba question ya chroniqueuse wana ba réponse ezaki ya Shoga OK na ebité so na lobi mabe ba question ezaki ya chroniqueuse ba réponse ezaki ya Shoga Shoga posé bo ba pesa bino combien de temps wana ba pesa bo mais temps wana nde ba pesa temps so 700 les lois so 700 OK mais temps na temps ezaki bo ke tournage ezaki temps so boye tournage yango to tourner kaka to épauler moninga po lobby yo po zwa obenga baninga autoproduction voilà bon lelo comme sous bon tena limite sous lelo soki à côté si film bon pesa mbongo wana peut-être mais et mata parce que biso mo pa to kena retourner ba cacher ils a sous ndenge zaka inventer voilà donc ça sera mieux obenga Shogo tuna ye pourquoi alobaki ba biloko wana devant caméra ezaki pona nini boy à ko répondre yo mais na landi pende bandeli ya émission ya Shoga ça qui on a tanti mo bo mnene ya pembe alimbisanga kombo penza na ebité la Binès Bumba je crois bem alors bingi bem bon na monaki vraiment place à déborder qui toi finga qui mutute na mona kaka aosa ba réponse na ye normal ndingi zalaka voilà merci ma Anna mais comme on a déjà Priska nande konayo sila yo vandaka mingi na sila bisalu solo rappel mingi nande konayo na o elekaki comme on a bango na aéroport et puis bazaki chambre moko na Dubai ko solo la tu espérer lobby ndeko Priska ko zapi na film moko na SB loko déjà ba solo na Dubai même c'est maman mutamayeleti au moins que maman mutamaile kolega biso moi la politicienne voilà yona esabino ngai soki lelo maman che candidature vouloir ou pas vwana ngiza yi ça c'est bon mutamayele era kena bana na ebike bana omi bale nungu ebimaki OK
na kotia sila na mama topite bakende ka chambre mona leki na ye tota so ba solola te oso mo maile mama psikeza voilà donc biso neti nga boso eke la na été ma toto keneki so exemple bakende ka ma top Gabriel Sila na Priska OK Gabriel nga loko Sila na Priska ba solola te Priska oya la na ngai mama top ye kende la Sila voilà mais tala mutu wa mayele mwana ona yana eba sa nini nungu ebimaki kuna alibo kende bola lesika moko siko bino mi bayiboza baba na chambre na bino mibale totala bino voilà osomona ndenge basi babalobi na bango basolo na bango na chambre yaya banaye kosukola leki pa zana zota yaya opangisa mai leki pa kota ke sukoli yaya pa taliye c'est que déjà kola lesika moko yaya mbetu neti ngabo mbetu na matsamu tunisutu te mbeto lala ka bamatsamu te mupaya moko bende ko na biso mo ba utaki kuna ayenga na tikelo mbeto ayo matama mbeto anga la se te ko sala ngo te na matsamu niso na mbeto nga te mbeto ya sacré siko tango ba lali milimo na bomba lela na mbeto wana vouloir pas ba solola et c'est ça semble te na ibi priska bo solola libana mboka ba to solola no ba yon l'autre fois mais na nda kuton bozunga makamususu asaki ngo pe direct et puis na ibisi là OK na yebi presque na yebi sila soki lobby obenga leki na film na asala c'est bien bon et ça m'a bêté biso to banete que comme presque za libota na ça tata za maman li passa na za bana vous comprenez tu dis combien de personnes ont presque za recherche na famille na tant que ba mbongo to zo kana sunga kabiso tinda koto sala boyo so nsango boyo batu musu bandima te au moins ba charge to na ba famille munuso ba en tout cas, tout le monde a bon le quoi mais baba responsable. Ça c'est vrai. Baba responsable. Au moins il comme ça ma côté babenga ka yo comme o yo moko ba na téléphone. Mais hôtel yo moko bi na kenda tam sou par mois na kenda na bimana na tam sou na sali 3 films 4 films mais t'as la charge ça na mo na ba no mo batango lingi ba no mo ba ça fait bien. Ba lia bien ba on vie ba ninga te il faut supermarché pe comme belle faut ba un mo ba tout. Mais tant que famille moi il y a kota supermarché nzoki comme le moko moins zéro ça c'est vrai ozomona na ndimite ke puisque ndenga sola na yani na Dubai au ya wasa ile minene ba minene wana mingi ba fanatique na biso mutu ba wasala biso OK ba fanatique mingi ba okabola biso mais ni bozo pona bango alors mais ba fanatique tomba okabola biso to lingi bango mingi biso ba fanatique na biso bazali sans bango to zate Zolanda baba tu minene ezala ko ngana tie mapa na ngana ntsila client so azate na oteka mapa na te kauka ça c'est vrai il faut to linga bango pe ba soin ça voilà il faut bazala pe kaka et en plus ba soin ça fanatique te on ko dresser quand même to dresser bango to ebi bango te et l'autre na moi film na moi message to ko koloba na biso nde to lobi oui ba pe bazali ba voilà au comme ce qu'on a pensé bazali to ko ki pe koloba ndenge moto za bo ndenge yo sa équipe non technique au salaka webi ke mono so na tindi yake ya ozona ni loko boy so na tindi yake okenda ngo boy ozolanda fanatique ba so nsakete ko client sa roi atebi liboso na yo okoki ko ba fanatique na ba sali boye ba keibo bazongisi boye ba lobby osasuka na besoin na bango basomba lipa na yo voilà est-ce que c'est Skizaki na likamo peut-être alobaki et blessé qui les abakou ko ndeko na en tout cas wana na ebité ba bakou ba ba bato mitema pembe mitema minene bakanga likamo na motema te ozomona ba penza lokwa Yesu nde mutu apona ba bakouk OK Yesu mutu apona ba bakouk baba kouk bato Yesu mutu apona ba bakouk po baza pembe na mamse moko aigle donc bazana likama mutu te bazara pena bata motema bon polo botosi bolingo nyonso ezama pembe osala te devant likamute ndenge priska oyena soka soko maboko baba na te priska yo ya golo bakina mams tolingo bon yambe susu bo beteli kama maboko po sala msaki toko est-ce que rozonga lobby na famille bota te pour la film au bon ni famille bota bakangeli porte ah mais quand on va solo comment c'est avec il y a ba quand ne Dieu pour ça la choix na yo na ça la choix na ngapena na bakouk nga na bakouk continue ngo susu na bakouk abakouk penza tombo loboko na tomboli na bakouk mais tous on a une question tous on a peur tous on a une question est-ce que
tolinga nde makambo ezala boye te tolinga tobongisa nanu ntango nyonso olobaka su boye te nga alobaka boye nakoboka répéter yango te mpo na nga mpe na problème na Bellevue te nga na problème na Bellevue te tokutaka tosola kitoko mboka bien tosola bien mais eloko kaka bafamille bota basalela nga réunion wana na kati ya groupe de bango bazango ya WhatsApp bango nde balingaka nga te ke baloba nini omeyola nango te luka ngo tia oyo kati ke okota sino bafilme te nakota te nde bamoni bongo baoki motema tala omoi motema mabo balakisa epa na nga emona fani naotuna na sala nini nayebaka te moni tosalaka semblant te tosala semblant te okufa likolo ya semblant ndinja kufa kaka likolo oke koyoka sucre ya sucre na verre ya mutu mutu abamba ekombo olanda tosala semblant te donc bato balakisa haine na bango mpenza envers yo mais balakisa haine wana mpo eza neti lokola deux équipes na quartier soit pe na Congo vita imana yo poni na yo imana non wana air wana Yves makambo ebima te makambo ebima te ngai eza bato baotuna nga tuna su te poani okenda su te poani beve bingisi bato basali baéchange de ve ozalaki te poani nga nayebi na nga te combien bato babenga nga nabenga beve nga bite tant que nayebi kena beve kambu te aza leki na nga ye nde leki abisanga yaya osaki eloko boye na sepele nango te soki nazo se reprocher na nga eloko moko te na nga motema pembe nayebi eloko te likambo oyo oyebana tato kende église pamba te tokosa nzambe asalaka en tout cas nga na likambo na comprendre que nzambe asala mpona yeba ke nasala problème te ebimi nanga likola 15 minutes oyo nasala mpona loba ke bayambanga bien epasila na SB nde la famille bota basilika pourquoi na loba ke oyembaka yende mama na bango te wana yesima na to so comprendre nga wana yesima première fois nga na ke ko tourner na epasila bisalo bayo sala nga 15 minutes zaki ya ne ote ane coulé si je me trompe pas nde kana loba ke na sepili basila bayambaki nga bien bayambinga bien babakouk boy famille bote silika esilika isala groupe moko boy WhatsApp et comment olobelanga mabina kati yongo moni ti okenda église senga nzamba alakisa ko bayini na yo kokenda pamba ka tonisaka bango ekomisa banka ya moto yebisa nzambe ilakisanga bayini na yo kaka na bango na kata groupe mutu moko asepela ata bimisa bavoice wana nga azala kuna te ntango mosusu mpe Bellevue ayeba te mpo babike Bellevue azala na groupe wana te mais ntanke naomona ke Bellevue azala nde na groupe wana te mais tant que ba fanatique pour rebimaki biso peut être comme motema Bellevue akoko linga Teresa jouer ce soir te ninga Teresa jouer ninga Teresa salaye ce que loko na sala wana ndele ngana yebango mais yo mo conscience yo ça que loko Yves na tombe le boko ngali ko loko baba cook so na sala Bellevue likambo nzamba lola piniranga mauvais sort elandanga so na sala Bellevue likambo elandanga na ebi comme na sala était ti lelo nande bango mo baluba na kati ya groupe wana na eba ngote mais pourquoi ka choix ya sila tandis que l'artiste basé belé tous on a maman top tous on a Gabriel tous on a Ange Maïcha tous on a Mimi Kabongo Mimi Kabea Bazali ba Cardozo ba Barcelone baza vraiment ebelé lelo bi bossa musala bango mona ba maman na bakata pourquoi ka choix ya sila santé ya bana Congo ebongi ye mutualité misunga ya femme de fer Grâce Mandela la pétrolière eye awa basa na salle d'opération avec ba appareil ya dernier cri ebongo yo cataracte enyokola na misunga okozwa mobange na traitement pe okomona polele ngba ote prise en charge kutu koloba te otongo nyonso petit déjeuner eza gratuit mutualité misunga mosungi ya bana mboka yo azwi occasion ya kozwa baswa na mutualité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier teste oculaire donc oza mobimba ke na mitwale misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé alors la clinique misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière est tembe ezali ezate
Bazana bana ebele, bazana bato ebele, rentrée scolaire yango yo. Bana ba orphelin po batanga. Yo mutolingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose ake baka, nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo, na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé, bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa. Ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa Nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman. Oyo apesa ke papa orphelin achaka Nzambe musapi na lisu. Pourquoi kaka choix ya Sila Bissalo tandis que Bartis bazamo belé? Eh bino de botuna question wana, batuna nde question wana. Omoni po anini pepo eza ba chaîne omi balé nde mutu eza moi makasi par rapport mais tozo bosana bobo manoka ye. Aye makasi. Bobo manoka tozane pe lobi na bandalo. Bobo manoka ye. Bien pe azo kende makasi to bosana ba chaîne ndolo bien na ba leki na ngai mimi asala ye bakasi Barcelona salaka ba chaîne belé sala makasi e bakata pe susu donc somo ozomona ba opena ne bimite zo ya kakekuya donc ba chaîne na moment bato bazaki ko rêver ko jouer to buka lokota te to ba solo ba chaîne bato ba neki ko rêver mi ko jouer deni bona kenda tena ya kate ezaki dans nous famille Bota na SB. Yango mo ba question na biso mingi ba comédien e ba ndoko ba lukaka asiri yango ngaku na tune chronique mponi botu na biso kaka question si la belle vie bo chandi ba question botu na biso on ba na masolo nde siko la seneti siko yo mo lobi na ngali kama mo sozo yango siko bon loka ba na masolo siko ba question ezo kende kaka wana parce que bokoki mangote. C'est ça. Mais les autres montent que quand elle peut pas porter quelque part, que l'obi va bien couper la film à mon côté, que maman Thérésia, on a été trouvé un bel sous-souté pour attendre ma bien ça la choix mon pour sa position. Eh, n'engue dans la casino, ngai na tunaka chaque semaine. Na SP. Te, est-ce que vous avez une option moi temps? Banda to tourner domination na. To moi temps maman akenda ki voyage dans maman. Azongi kamingi. Maman kenda voyage na maman. Kasi ya za mams. To bien ke mams. Koko. Te la basi kaka mams to ebe dans anglais. Maman no, et dans anglais. Kasi maman. Kasi on a le but. Mams akenda voilà, mams akenda voyage chez maman Olive. OK. Donc maman la kani mutepesi au passé. Mams akenda ki voyage na maman Olive. Voilà. To ngai de ato tourner. Asa benga epe biso, ayipsi so pene film kozala. Tu es un personnage qui tourné tout ça là. Mais tellement voyage avec Oya, talaka maman mo konja bengi oyo vando sala bo. Okene no voyage, ça opportunité pe pona yo pour marambi beli. Akendaki. Mais sikoyo en dehors ya wana na tourner ba film belé. En dehors na tourner ba film belé ça ka teke na tourner quand il faut même ça pour na tourner. Na tourner ba film belé na sima na ye. Ba chaîne nyonso na tunaka Mimi Kabea na tourné pas Titi Kadima na tourné pas Bibi BBM na tourné Papa Koé n'en parlons pas na tourné Papa Koé donc il est pas présent Caleb na tourné donc na tourné donc la semaine mobimba na tournaka ta mususu soki na zui film té peut-être ça na lundi mardi mercredi jeudi na tourné vendredi samedi ta mususu na tourné té. Au moins c'est qu'il a tourné là. Les lots sur famille Bote Bengeo pour na film moko. Ah oui bon. Famille Bota to benga pe maman Thérèse to limisi na mabeni sur télé. Na sali mabeni ni. Moi ce que le belo on est na oboyango.
Et là on dit non boy yango wana. Bango balobaki na ngabo il faut imposition. Il faut na senga pardon na télévision. Na senga belle vie pardon na télévision. Ce qu'on a lingana ba mabe wana pona sengela ngo leki na nga belle vie pardon. Net ngande na kaboyi na zara na ngai ma makasité so na salara belle vie mabe. Na nga senga pardon. Belle vie na biso leki na nga tala boy limbisa na sakyo mabe. Mais ti lelo lo kwa na ba mabe wana te. Nde siko na ngana ba mabe on fona le cal devant la net ni micro na obona ça OK. Na sengi belle vie pardon ya nini siko nde problème yango wana. Jusqu'à présent, il va rater ma bête. Na yebi yango te. Ok. Ndé na tourné film ba bengi si yo. Na ke tourné kuna. To solo ka na bango. To solo la. Caché goza ko. Au bon biso de toto bi ka caché déjà bela futara. Oyo tali kolo te. Jamais. Bon nga l'équipe ba ngam na doubler Léa. Oh. Oyo ka robé. Non, on a doublé à Léa. Avant que tu faut benga Léa. Au moins, il faut benga Léa. Donc, quoi Léa, on a permanent. Donc, il sait qu'on a tourné. Et je crois qui est Anna. Ah, rien. Na ba bloc on a tenga ba fitité blo pamba. Et je kanga te. Tant que nabi que Moussa na bien na ba fanatique na ba linganga. Ba mamilu fanke na ba vanda na point ba tala ngai. Domiti man kenja vanda na potala nga nele wonga vanda kana Karine Manisa maneski ya bato ya nkolo mwasi anzela mino. Abi que so nana sale ki donc chitoko chitunga. Donc biloko ni so za ba fertilité. Muda mutana place ne batune ba linga ke ba sepela kai so na côté ba cook ba tomboli maboko c'est que ça déjà bien. Donc quand on a décor ils étaient. Wali nanga yo. Bon yitango lo baka on a teva na kanda nanga. Zena na kanda nanga te. Ya lobinga pe na bité pozaka ozaka doubler à lava, a doubler à lava, a doubler à samba, a doubler à ans, a doubler ya mo kasi kutu ko leka ya vegao. OK. Voilà. Tana susu. Ya makasi ko leka ya vegao. Na ta sika meme. Donc baton lo ko bazana na bo mo ipoye penza producteur ya benga eza pasi. Na likono susu mwana susu musheni a doubler na ye. Donc bato ba mana liboso nene bazali mais ngaka ya Léa c'est que Léa so ba benge na famille bota nga ba benga papa akwe ba benga na mams ba benga na mimika ba benga na Barcelone. Voilà maman Anna, est-ce que vous côté la caméra au solo là te popper ce message fort pour ndeko na belle vie si réellement ma bezate entre bino ou soit ko meka ko bon salika mango ou peut-être ba fan ba mema bino na rare moro biso nga mo terre d'attente ils ont entre bino na bino boza famille boza bandeko musala et 500 bino déjà beaucoup ma famille est-ce que côté la caméra sur la vous avez question te ba question so boto na biso avant émission na lingo sa émission te non est-ce que caméra pour na lobana nini non na ikambo lobani te na mabe na ye ata mukete azona na pe mabe ata mukete to sala na pe likambo monte o to kutana place moko boye to welela mobali to welela loko moko boye mbongo mo bakenda ka bola ezaki yanga te mtazui ou bien yenga na zui to esala makutute siko to na la caméra pour na luba c'est que to na likambo boye to sala na to bombaka vous comprenez. Si on a bien la caméra na loba, c'est que tu as les camotos sana to bombaka. Mais tant que on la caméra pour la loba, tu as les camotés, mon aïe ça épée loko ezate parce que tu as un problème té na belle vie. Tu as un problème té. OK. Merci. Mais tout le monde a rabino na mariage de l'option d'Acosta. Vous avez juste ainsi ma belle vie ngazaki wana. Yango na ebisio to solo la très bien. Yom te bande ko zambongo na biso. Et puis tant alobi nga nana opesi mbongo tenga bio mama na pesa ko de mbongo na pia des fois bien baksa des fois tout solo la race mais réaction non c'est comme si tant bozana sima bozobina bokinutika cadeau tant moni ba solo lina gesho ndé comme si c'est comme si c'est pela raté gesho gesho spawn parce que na gesho bon stanga nini webi ke nga na kati ya réaction no bato bazaki wana webi ke nga ay talibango webi ke nga na kati ya fête ya ndeko na ngai d'Acosta ba benga nga na kufela mwana grand frère nanga oui na yebi to yaki na salle on a tadinga là bas voilà na kufela mwana donc zaki nouvelle wana ozwa le 16 wana na place en pleine fête wana OK siko na nga na zane sengo makasi ndeni siko réaction ya bato ba mona ko ndeko zalaka na c'est na problème na gesho aleki na mbaleti nga na bandeko na so to théâtre muto yo tomba musapia na problème na zana na problème te nga so na mo eloko mo beleki mabe na benga mutu na solisi mais bato musu ba te ke obenga mutu bo solisi bonne bingo bato be ba ye ba ngoti o mona
bato be ba bango te neti nga bona micho neti boye pona na numéro fivette so azali numéro fivette na nga na benga na solisi pour to solane bien le kanga mingi on a liboso ndako do so na moni na benga na solisi pourquoi ça les missions pourquoi ça bon aïe ça rappelle ya na saki bo na saki bo voilà au moins so muto ngi ba to sa o mi to sa na yo mo liboso so solana ba ndeko bien ba benga o nga na solane bien so na moni ka déconner na tefi na benga kai nga personne a déconné ba tu ba benga nga osaki bo ba ngande moni na boy bo na mando sala nga so émission te ba fanatique na ba benga nga ba boy na sa émission ebi okay babi na zaka vrai na luba vrai ce que tant na luba vrai bo tom so eso laisser mutu mo quelque part oso mona kama na nyoka mi kutu pona zo yo kutu ndo lobi bongo tant ba reja o mona nga na sali awa Daniel Lebiga Daniel leke kuta batu ya lembi na ekuto nga benga nga lisute nani tadenga la pakuta ko ba mama osali mabe ngamna benga ko liboso ya Yves omoni na ye par force pona zo insistance sur na téléphone taka na ndieti na maison na biso na terrasse voilà donc omoni ke ba makamso ezalaka na eza bien te to ba hango tam sur na télévision to comme ça télévision ko a parquet tribunal to ya osamba osomona bamsusu mamsusu ezalo batema yom noko ba fatigue yom ba pexanga na luba tam so yo luba bo eleze côté mo bo allez bato ba maele mo mukie ba yo sa luba analyse moko ata na place kutu ozakite yo bi ke ngande na bo ba finga nga même na télévision ba binanga na côté la sila pop sanga mbonga garantie yo ananda kuna ngati na yolo lopango na yo folo bien lopango te tam so babi na olanda sila pop kabelanga mbonga garantie nebi lopango na est-ce que c'est normal biloko bongo ko finga maman mo bo responsable ana bana na epeta mususu yo za tam so ajumona bana na avant ko loba vie ya mutu yango mona bi naza likambo lobela belle vie bo na TVT so na likambo belle vie bo na bi ndako belle vie na ubenga yo mona nga pendenge coup de chapeau pas présent kala bi na papa na biso mari ndeto mona bomba c'est l'acception c'est le moi kitoko moi mi bali so ba l'acception ke ba l'équipe biso ba sina mayele do so na likambo na belle vie bo mona nga pe na sali ba photo na belle vie na ki okanga nai so famille bote ebomanga ba kuta biso na belle vie pour famille bote salama pour biso tozala na belle vie pour contribuer oh mais na ba film na eti mais oui Rose avait parmi bateau yo ba lekinzela premier deuxième troisième film ya famille bota oh mami yo sanga na ngana bandi ko tourner na belle vie ça non film ya top vision biso mto bandi ko tourner film ya belle vie TV biso mto bandi yango ah bon si film nyoso ça ma beso ça la 30 films Teresa na tous les 30 films non ça un film est à mon côté ocha brick penza na to biso pena to na a tourner film ta ba benga côté musu na bi ke beja benga kinga eza maison bina na eza loko na bino tombo elona na to tombola yango édifice wana to ba maman Teresa a contribué oh papa na biso non ko sa ni beja zalit na lobi na okaka tango na beja sali na ye na nuteke Bellevue TV a sa ba film ya top vision mais na tourna ka pas Bellevue a commis film na ozanga sa Teresa na kati ne le loi ko sala chaîne na ye boy ko kuta bato baloni de libanga na bango boy na songi na bino bocheli ko na bango point bokaboli bango mais bouti musika ou boy ka bato bauti musika plutôt pour bokabola bomba si ba komi awa na kati ya mai ba kati ba kene na ngambo ebale. Il te côté ça gentil. Mais les autres tournées, ça te dit quoi? Non, ceux qui n'ont pas d'assisté, l'édifice où ils ont contribué. Oui, mais ça, c'est le konaï. C'est le konaï. Il y a des moutons qui ont été ah non, tu as tel. Soit chengate. Les gens ont dit que tu as benga et maman changa tourné impossible. Est-ce que vous y a peine? Ah benga ngana nukasiti. Ah maman kambo ele kanaki. If maman kambo ele kanaki be fa benga ngai. Oui que ba fanatique na musu batomboka na baboy point na kendaki. Menga salika ki yaya na keina tourner na zongi nanga. Asa inga pelo teto soli pe kitoko et puis sous cannabis so tourner ko na ndaku na ye. Sous comme ça tourner na ndaku ni film na eleki to ko tourner film ya Junior Aigle ya présent Caleb na ndaku Bellevue. OK. Na kina kuna na tourner na sisi na kangibisa kanga na chena nga sak na zongi nanga. Ngana to na Bellevue Teresa bana problème mon côté musala ka ndi muté kaboli bango ba okuta na soutenir ba tableau et bon ce que ceux qui ont commis film le lobi que Teresa maman Bellevue to tourner té
siko yebisanga DiCaprio. Ça va? Benny. Ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Saint Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez radio oui okende besoin oui tika supposa na Saint Thérèse le seul et l'unique comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Sylvie, DiCaprio, Papa Sylvie, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoï de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté. Oh, ça te va le mobile. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. De Souket. Kalamingité. Mokili Mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc, à longo de biso pili ya makambo, et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir, ça dit 6 mois. Papa Sylvie, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a série, il y a Kotabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale. Frappe in retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Voilà, les lois ont traité Thérésia comme une sungi au pandi jusqu'à ce que bandeko ba comme ko écarter parce que qui sont sur les makasi na groupe na yo moko Sinak ba bien ça ko ma film était pour qui sont sur les qui les lois ceux qui pe la famille bota pour qui sont ezali ndebo bebani na bandeko belé Thérésia sungi et ça par rapport à nini pour ma vérité na yo ou bien qui sont peut-être à solo pandi mon bandeko mo belé c'est quoi bongo bakana poto nga na kisasa bato babenga nga songi wana na kati ya famille bota na groupe ya famille bota bana poto na kisasa babinsa preuve to mona ndeko na biso ya se dépend na massacre ya émission ana ba preuve ya ba voice bato batindaka yo peta msoso sali ozana ba voice mutu mobo o chango siko neti songi yango na songela banani bakabula na banani babimisa ba preuve ba songi yango so bimisinga profiter ya songi moko neti ngato babena ngaka ke Teresa tongi bachenga na miniature ya muneno na kota ka wana if na biso na lalaka pongi te na biso mutu so betanga na ina yebeloko ni na sali to ne mona ba foi songi bimi batunde ba contre ngai na songi na kabana mutu entene na mutu entene na boye ko pesa batu ba banini baba bobenga ngomba matière ouais bango mo ba yebi makambalo ba kuna na mu ngai na songi na kabola eloni baloba ya mutu ye swanga makasi na mutu soki vie à tourna que pas belle vie te ponga muna biye sa belle vie à tournate OK so na ndi eloko na pena ndi swanga makasi donc omoni moi ça bande ko ba rajo na zana ngwana so za ka za ka biboso na ngaboyi na ebitata musulu kumsenge salama et maman lokuta belle autant na groupe ya via ndeni ngango yesa yeke via tuna epa na yoti e bana non ndenge nini e bana non ndipe na kozana na courage nini ya lobelo kwa bongo
nga kutu nde eza boye mams so po mams elingani bemission te mom so yamba ye nga la sengela bato pa mams ba otourner déjà na yamba une fois mikolo nde pardon loko azoboya ne bapolémique aolinga kutu te nasengelaka bato soko obengi paakowe nakasavu bwa nasengela bato baki otourner so nakia te pa mimi kabe ya mwasi de Londres nasengela bato mimi tia mpe motu boye atourna kala benga motu boye omonaki te ntango motu boye atourna kala bokesa accident po otourne te maleke dika mpe biso de otourne bafilme na ye ya kofuta biso mbongo senge loko olobi boye mpe babenga dika epuis mamsena fana mona mpa bafandi na bino otourne motuni yango aleka kala boye na boye bino mpo oyebi eza lokola ndeti yo mozosala eloko okobosana osala invitation yana nabosanaki mozali na eloko na maboko excuse mais ntango ozali nango tozokalisaki eloko fona benga yani ntango eleki obosani omoni eza bongo mamse biso azaka okomane filme nana motuni yango atuna kala oyo toyebi te tobenga ye monda tuna na biso mamse benga intel mamse benga intel bomona filme boye so bomona mutu mo atuna na ye mutu na pena na filme ya Sinak atuna pas mamse est-ce que ye mamse peut-être bon non nous avons raison tout a tourné ozomona eyatika ke il faut na yana lobaka ke na sa songi moko boye eza mutu na makolo te mutu azana na nini comment dirais-je na chance na ye na koyi ko kanga ngo te po ngam na olesa bana na ete ngam mutu na occuper famille na ete ngam na occuper famille na ete songi ona bango baka na poto bandeko na biso to na kisasa bandeko na bango nde kutu batika songi ya kokabula biso wana bata poto bon na yebisi bango bandeko na ngai ye bino bandeko na biso botika songi ya koka eza ba vrai na biso bazali ba vrai na biso bazali o balingi pena famille boto na ndenge solo ba olinga ngo basimbe no mboko bakenango o balingi bakuki ya solo basimba ngo bakenango ya vrai bazali eza mususu aza ye wana kaka famille bota aosa songi na bakuki ye wana kaka bakuki asa songi koto oyebi yango azofinga pe lisusu na ba commentaire azofinga pe ofinga biso te pardon te bafinga te bafinga te po tofingi moto mote toso na biso normal omona mutu mususu pe ane fanatique ya motu te mais aocha bulu yekeka na ba ki fanatisme ya bato bazali aye koto to mususu atane fanatique te famille bote selo abandi ko finga tanki ya bakuki mana ane fanatique ya bakuki te so pe ya bakuki esali kabo abandi ko finga tanki famille bota omonde ça ba faux compte ezali mais neti ngaboye ezala bafingi nga banda lelo timu ko yesu akozonga bomona na scène mokolo to na ngati na zongo seli fanatique nanga pona yebi ete ndem tayibenga po azomona ba défaut nanga na ba qualité nanga donc nga ba défaut na ba qualité na yebi te na yebi kutu te héros dans l'ombre wa mona na été non plus que merci parce que lisu na ye na loboko ne keneki ko tia na télévision na po talanga baxi implice de film wana biso to sali donc bravo na ye azaka fanatique atalaki ndenge wana ba un jour na yebimaki babengana kiyo na Sinak kisongi wana ko répondre nango te na bengana otaki na fête nanga te moto apesi mbongo ebele kuna ya président Caleb oui ko pesa mbongo za problème te mais le oya na peso message na so message oya ndele sous dépend na kisongi na wapi na Sinak yo sakana ba peso mbongo mais film ndeko ya noti apenga mbongo we kasi yo bi ba peso pour na fête mais président Caleb tukeba na to peso mbote bele président moko très poli très calme en tout cas nzamba pambola yo quoi abenga ngani ni ba film ndé zela on a ça montant te non l'accès au programme de tournage ya président Caleb Tindelinga ozongeli na zongeli api na tourna kuna na zongeli oyo longa chance mona oyo longa libabe oyo longa chance donc ça ma kolokilo te nga pa pepele OK woki mabembanga donc aller retour ça va attends tout un programme mango bonjour programme tournage mardi 20 décembre 8 tableaux OK namun Caleb tukeba na yango kasi bon OK non abenga na groupe point nga Caleb abenga na groupe te nga mutu na yebisa presa boye to sola mukimo bebi voilà. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois bien Bandeko Bolandi Biso. En tout cas, tant de commentaires. Pour ça, les malams, tous on a besoin que Bandeko Yobaza na bolingo bazonga ne tozalaki et ça la rabiso bien.
ozomona ke fête ya moninga mais lelo ndeko no Bellevue aza na matanga ezobima je crois bien semaine tout ça un petit tour kuna les jours ya sorti Bellevue qui na matanga biso te Bellevue qui te na matanga nga na ebite ka za matanga na obenge na opesi ba condoléances nga ko fela leki ala nanga na stima leki nanga propre ya moi tata nanga ya mama nanga Bellevue ya témoin na kipe ya bangwisa te nga komi bongo yaki wa nga na ye peut-être dans une occupation ya dans occupation te ayaki te bazong sana mabe na mabe te nga na ozongisa wana komi nini motema mabe komo mata te motema mabe mata makasi te boluka boko mamoto yoko te moto eza te nga za moto mutu te nga za nga na pelisi moto na mutu te nga na kufela leki na ngo alanda nga na sima brisque ya ko ya tension ya kufi o nga mo babengi nga ya kufi na ndima te tina bakoti nga na fongoli elamba na tali utaki Lubumbashi na tali ke vero na ngai wana lali abenga nana okufa leki abenga nga mais ye pena ko za matanga na ebita kufi na ebite nzamba lolo oyokanga na ebite nana benga ka bela OK mais moi bengi yo obenga pete te question mtu soka prendre nka kufi liti nga na ebite o feli noko amoni ke na ebite fona obenge na otiki ata message ya ba condoléances na ebite donc neti ngabo neti nde na kufela leki nanga que ce soit problème ngo ezaki makasi nde ni bevie ba ki programme matanga nanga anga ata mkolo moko ipa na biso namuna mam sazaki wana yo na lobit ata mkolo ata ko ene mikolo somi matanga ba force ngo mutu te basa ngo belo mote nana okufe na bengi pona okufeli programme na pesi programme ose yaka programme ite baleka kati kota muninga okufela fandi na se baleka kota muninga okufela fandi na se sopi mukolo ne sona zo ki tenter le quoi ba okunda samedi dimanche lundi na lekata na morgue au moins de basala baninga na lekata na morgue na tali ngape na baye na mutu ngaba na botama na kufela na mutu te na kufaki être cher moko azali kilanga mama bota biso 11 mutele biso kufa yiwana OK tozaki abati même maman biso tito yo kote misena se kote misana makasi pour moi liboso kufela ako kisa 48 ans kufi mama top azalaki wana na mona ki Karine Pala bazalaki na mona ki Bijou la reine kuta oyana Bijou la reine leki nanga ya quartier OK je rien de to kutene na théâtre te Bijou la reine atangi classe moko na petite sœur o alandi zéro OK oui azal to ki leki nanga lokola bébé na biso bo atangi classe mona bébé nga na botami zéro après bébé OK mais bo kabwaniza na kati bino oza quartier moko yo abakuku yekuna famille babi ke nga na Bijou la reine na kabwana Bijou po ya zamta la famille bota nga na mta bakuku non bino na yebosola na bino o pona sonite po ani OK bo Bijou ta problème nanga Bijou problème nanga ite c'est ma petite ya quartier qui na benga nga na yana dona monye kokola amoni kokola nanga soki loko taka Bijou aka osenga nyongo abosana ba porte ya ndako ayo kosenga nyongo et pas grand frère nanga cousine so zo fala pa tanga kota mona kanga yana ya kalo za ndinde kona bino nena so omeka vonde na kitisi yana ya kalo za ndinde kona bino ngabe grand frère nangai yana bisa bongse nga konjete nanga ko yana na kika apu izayo tasko mutagine lulu lupalala akoti siko akutinga wana waya uti na ngina auti na ngina biso za lombi Yesu voilà OK bino na beti wana na beti na lombi OK biso lombi mayambo ngina OK doto leka bona côté pas Bijou donc et pas Bijou bien na biso on doit foutre les pas Bijou ya marine biso personnel alors foutre on ne pas Bijou OK doto yebani bien donc to ça na elo moté pas leki la ngata to pote na te wa ke so to kutani abenga nga ya na obenga eleki nane pa biso azani muta famille buta opinion na ye nga baku opinion na ngai muna mutana ndenge na zo benga tande kona yo Soit bisinga boye non yebisa ye ke ba condoléances tant je peux ba kunda déjà to ebité na ba kundite na ebité nga pena nde et soit kinga makasi komona ke mutu tout ayeba parce que ça le kana NTPC ezalo kana NTPC ba président Marc ba ya ba nanga na morgue ba tebe ba nanga na morgue ba to laksaki bolingo bala no moi ezaka to kana ba fête to liaka te to kuta na surtout na pasi na place ya pasi bongo et ça ira bien ulanenga na tango pasi no lando na tango pasi ulanenga na tango bisengo na na tango biso ulanenga te no yate mais yé pas la ndama batu mebele batu mais ngate ngande mbali biso na likambo pasi banda oui si je me trompe pas banda na banda théâtre obi ke ngala kufe batu mi balé balandani oui
petite sœur et puis moi. Mwana, voilà. Tu assistais qui? Il y a assisté na mabanga. Na yagité mais na tina cameraman mais tu m'as dit que yana assistance non voilà, assistance non yango wana. Osomona. Donc bayebaka moninga malamu na tango ya pasi. Nga pe lisu na nga kaka eloba nango Nene Botai e ba condoléance na Nene Botai na lekana ke kotala e ba na yoka na yoki na moni te kwa mutu numéro 2 na Mombele Prince Lumumba wana dobi na assistant qui pe wana benga ngai assistant ngai yana matanga kufe aya Gabi azaki malade alandaka batu makasi na Renate faut quoi faut yebake famille Renate kutanga kufela leki neto zaki ne mengata on auto kufa begi na belaki makasi na kufa mwana na belaki makasi na benga ki pe Renate ne s'excuse parce que sangwa Renate ya matanga ekuta biso na tournage to tourner na ekutu tableau moko ba bengi to kata tournage ye akei biso to tikali. Donc zo mon eza famille na biso tant to za de théâtre tant to solo la ka to za ka malamu to za ka pe kwa to assista ka pe ba ninga tangwa pasi kana tanga bisengo te o assistanga na tangwa pasi te ngape munoko kokisa bato ebele place on a te donc bato ba yaka ba ko assister yo. Ça fait très mal. Émission comme Nasuka, Maman Theresia, numéro de téléphone. Et puis prochain film, il y a groupe Nayo, Zanini, et puis il y a Les Abakoko, il y a SB, film Nini Bozo préparer les bichos. Et puis numéro de téléphone, il y a 2-3 personnes, ils ont malade, on a le micro. Oui, numéro de téléphone, on va la TV. Oh, mais ma bête, tu as bien un peu ma réaction. Tu as bien rayo, tu as bien rayo. Ok, bien. Ah! Finga ma sona soko finga ma modèle musu ba fingo ba lobi ba n'importe quoi donc ba le ba na bango film ya mam c'est talika mam c'est et tel mam c'est mutazo comme film nga mwene ba maili na izati les prochains même titre là et bon il ba titre ne film no bo éviter et bon il ba titre ne faut film bo bango po ba titre nini a osalela wande na iba en tout cas on est italien yangai ils appellent kana mutu na okuma nazo tourner déjà pour kalamingi te ko lekana bon ba na remercier batonio surtout ba assista kingai vraiment ba pesa ba souhait na bango pe ya anniversaire na ngai 50 ans appels des choses ça âge moi réflexion demi-siècle dozo so balugaka esika moko bando balugaka esika moko fozo mailota libusu na osa nini na oke wapi na ozonga wapi so na ozonga sima so na oke libusu na oke so ki loko e marché te kata yango tala chemin mususu na pesi ba bandeko na ngao ba ye na âge moko na ngai moi conseil à muke c'est très important so munye loko mo so marché te kata yango tika yango landa chemin mususu tamson zamba bongso loko mususu liboso. Donc merci mingi na maître Chabert de Bruxelles, merci beaucoup en assistance na yo maman nela yo nga papa Niste Mbula mon pasteur conseiller nanga merci beaucoup Karine Manessa Maneski Yanzela Amino merci beaucoup moi Simbinga Molai Horta Kapita ba mbote na yo Madombi ya Manyanga mbote na yo na pesi su Adolo Nyanga maman ateka moi so ateka super ya solo ba super ya solo ya kafu na Londres bango surtout ba yebi Emel Mouswamba ba gros bisous na yo na pesi mbote te donc bino so na pesi mbote Mami Lufonkenda ba gros bisous na yo Mama Berfoline baba kuki nyonso ba gros bisous na bino ba gros bisous na bino ba kuki esika ba tomba maboko ba tombola ka maboko baba kuki boni basango ya Suzy Bantu très bien posé ta moninga na episode moninga mamba ba kina tango ya pasi Suzy ya kotana nga depuis 17h ti 23h na matanga o bateau to tika kito solo mango bi basana ki ngote na akuta ngati to kende ko baba démarche ka ya mowei ba bise na zata ko sa nini akina hit mais aya wana leki na mobile pasteur Christ azan Lubumbashi wa kende ofana na bana ya mowei abisinga yana masuzi yake depuis 17h ngala zonga kana so ba 19h to fana na longwana tiba abengi mutu na ndako ayeko poto sana bonga vini moko pamba mama to sana bonga vini moko ayeko ye ba ayebi ye binda ko ye kinza mfuete bon voilà aya fandi singa iti le quoi pas convalescente akei na yi no moyena tenir rigueur ça te pour yaki na mort que te mais du fait qu'il y a qui va tourner quoi qu'on fasse ça matanga Alexis déjà bolingo ana merci beaucoup
Merci Sané Philippe pour aujourd'hui. Je crois bien de Routani Balasima. Merci à toi Pierrot Mazalan derrière la caméra. Merci à l'équipe technique. Nous surtout super promo 240 ans. Voilà. Tokumina Souka, Tokutani Balasima. Si Dieu nous prête vie. En tout cas, bonne tenue sur regardez. Tout ça comme ça là. Bye. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo santo yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia Yesu azana pamwe Kombamba na yo Jésus Kombamba Chilobo Yesu na lingi na tachola Yesu Papa na lingi na témoigner Sangalo yoka bosenga na nga zambaka basa ye yoka shije na nga ye zamba londa ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu bisenga nzamba londa nalebi bi yapesanga kabela nga bisenga Yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bi bisenga nzamba londa ye lokota ngai Yesu lokotanga Yesu lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu tombolanga yoyo Mesa wafako, mesa wafako.
watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino Alléluia.